pourquoi toujours ba jeune prophète wa papa ceux qui ba kufi foga ke ba makam ebima pe ba église na ba ezo exister lisuste ba jeune mo pe ke oyebi o ba uta ko kufa awa o ba renya na masako ibona ba sala pe ba dégâts na poto ba succès na poto yebi bango kin ba bouger kin o ki uta ko kufa tozanga na ona po ipa na fikin tala makamo ya ko bima sima ya liwa ya jeune prophète wana. Alors, Batu Bazali pressé yango bakabibo mina bango et pas na satana, c'est comme ça que bozomona, il y a des morts subites dans l'église, c'est comme ça que bozomona. C'est comme ça que bozomona. Il y a des ministères qui ont bien commencé mais les allaient fragiliser et là les ponani. Basang saranzambe na kisité, basang sanzambe na magité, basang sanzambe na escroquerie, basang sanzambe na manipulation. Manipulation est trop en église. Mutu nyonso oh, avant de sambela pour nous, à conditionner mbongo, il faut se dire que je suis devant un escroc. Conséquence, il y a un moment où jeune prophète est belé, bah kufa pour nani, bah qui talatala nankolo, bah qui ngandi professeur atarate, et belé bah zo kufa nzo bah kena kozo bah numéro, bah kozo bah numéro. Ba voilé on ndenga ya ce qui est prophète ba o ba bungi nzela ba koti bikota kota ba koti bisimba simba nazomona bango zaka nazomona nazoyoka chaque jeudi aka na problème na yo nazali wana biso lisakole ratarate na ba comme le ba patron. Ils ont des garde de corps, beaucoup de garde de corps. Pasteur à Tamboula, on a un maître. Pasteur à Tamboula, on a un tigank. Pasteur à Tamboula. Eh, papa. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simonanto, Yarobake, Nzama, Boye, Tokoye, Wapi bien aimé dans le Seigneur. Shalom, Nabino, Stobozo, la Nabiso, vous avez connecté. Ma meilleure site, Nabino, la voix céleste, Nzela Lola. Est-ce que Bonzambe qui t'a ramené, Namalwape, Namisala. Merci, Nabino, Stobozo. Vraiment, là, je vois les pasteurs et ses amis ici à la bouche autorisée de l'éternel Nazareth, un apôtre Fabrice qui engage l'homme de surnaturel depuis Allemagne, Philo Mukwaya Motema, Yabivense de Homo depuis la maman Gisèle, Mikel Motema, et papa Emmanuel et à Boston. Les frères Papi Kongé, il y a toujours album qui sera sauvé, et autres ma calamité, Motema Maman Sylvie Wachini depuis Nation Fompé à notre sœur. Bobette, Maria Bobette, pauvre l'angolaise depuis Italie, na maman Mami Mbunga Motema papa Blaise Mbunga na Suisse. Bonzambe, na bonzambe Lola, ils offrent bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, le lot tozali na Esengo Yakoyamba, ne konabiso et bosepana makas alobara bien. Na Kombo ya frère Max Mbenga Oyazawana. Shalom papa Max. Shalom de Calvin Beya pour l'invitation. Shalom na Ebila Bananzambe Bazul Baku. Olanda biso esusu mukona lelo topesi nzambe merci bandaki na biso uto le 1er janvier atako mikakata mezana mboka bapasi kasi nzambe atiki biso tozondi mete ya solo tokota na ye 2019 par sa grâce tika te nzambe apambola bino banso bolanda émission yo bino banso bengaka biso bino banso ba encourager biso toyaka pour être bato mona biso te toyaka pona koluka succès te mais toyaka à chaque fois que tozara na message toyaka pona kokabola bino pour l'édification surtout pour le royaume ya nkolo na biso. Ok papa Mas toujours na cadre de l'émission du rien que la vérité toujours na minya kosola lelo mais na minya to chama un pan arrière par rapport ya makambo to global qui na émission la fois passée moi révision mususu et vous allez bien makasi. Ok merci bingi de Calvin Beya la fois passée to mekai ko beta c'était na ba but ba fausse pratique où ils allaient mingena ils ont seulement l'élo dans certaines de nos églises et je bénis le Seigneur de Calvin comme on a été bandé que belé pe apoto ba benga kibiso ba eleki to belé ki moi ils allaient ya mabe ou manipulation escroquerie ou côté quatre églises na biso dans certaines de nos églises na Kinshasa comme na Libanda Mboka ba mama ibele bazana kolela de Calvin pambate bazo kuta na bazo koya na maboko ya ba criminel spirituel ba oyo ba luki musana Vodacom akena RTL akena Tigo akeibo ba zuite ba moni esika na bango ko sala escroquerie manipulation ezana nzela na église na ba fausse pratique na ba témoignage ya lukuta et puis ce qui est grave même likambo oyo pona ko bondela pona moto ndeko azali na problème ndeko azali na difficulté ndeko azali na kokoso ndeko azali na mikakatano principe wana
ou ya kosengaka moto mbongo ya koexijaka moto mbongo mpona kobondela na ye Alvin tolobi likamwa tokotika te tokobeta sete na yango bato bayina biso bato basilikela biso bato bakanela biso peu importe ce que les gens diront de nous, en tout cas nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer. Il y a qu'à évangéliser, nous allons continuer. Il y a qu'à réveiller conscience. Voilà pourquoi Binomo Konde Calvin, vous devez faire comme les chrétiens de Béret, qui vérifient les écritures pour nous là. Est-ce que les Kambo Balobelinga, Ezali a solo te Ezali a lokuta, Alvin ba mame belé ba na poto, même pour nous de Calvin, bravo. C'est une grande bénédiction pour nous. Beaucoup de gens nous suivent et nous appellent. Puisque on a une voix céleste, aux allez siti à monene et c'est que micro oyo et c'est que caméra oyo et comme disent les Kinois gender. Naza na mpia kananga, naza mikakaton nanga, nana nzala nanga, na ye awa pour na bato bayebanga. Mais non! Bato beli baza ko benga kolela ete muto aza na poto. Bato tout ba na poto kono baza na bomengota. Ils ont baza pe baza ko kimba, baza ko vivre ba sacrifice. Emsa kati pongi na 6 heures à Kekayou, mususu minuit à Kekayou, à Kekoluka. Ba na poto mbongo zoko ya lokola matiti te. Na poto ezali pe kaninga ezali il faut tellement sala, soko sali toko liate. Mais comment voulez-vous que Ndekoza à Paris, Ndekoza en Hollande, Ndekoza en Suisse, ça en Canada, ça par-ci par-là. Comme ça la na TV. A sepeli na message et ka bengio ah papa nga a mona za na problème nga na za na ko botate nga musale za na passé nga santé boye boye o bana ko exiger ye que non pour ton cas là pour na bonde la pour na yo tina d'abord $1,500 pour na kana pour na bonde la pour na yo tina $2,000 pour na kana bo toko tangano jeune et jeune zo mafuta zo mungwa zo patati patata zo bisala sala mais non tinda mbongo sunzamba a simbi motema na ah avina sala musala bien natinde la caméra natinde la micro natinde la ville peut-être moyen de déplacement gloire à Dieu mais biloko oh alvilio tawa chrétien est-ce que biloko pona rebonde la pona mutu ko senga mbongo tu wapi ibisanga au nom lesquels Bible mais cela n'est tombé la fois passée et peki samité touché par le message convaincu par le Saint-Esprit ana kenota mosala nzambe papa enveloppe yango pona ko appuyer ministère pona ko soutenir ministère mais yango c'est la condition sine qua non te yango c'est la préalable te pona bonde la pona yo tinda $1,000 pona bonde la pona yo tinda $1,500 ba musu ba komi ko kakola mbongo yango lokola dot ndeto ke na ko bana na ba famille ba sengi $2,000 te 1,800 te pesa bisobo et comme il lokola dot et puis ce qui est grave pour la plupart des gens, après avoir perçu mbongo wana batindelie so na western so ta kingani na mal batindi mbongo so kazi yango téléphone ele karate ayamba lisusu téléphone te ba mama ebele na poto bazolela tanga zimbongo ayamba lisusu téléphone te non et puis bato mususu pe baza na poto bazolanda biso aina poto kuna zo benga pasteur na za tel problème boye bo OK yaka na poto yaka na Kinshasa na bonde la pona yo ba mama mususu pe ba yana Kinshasa ba tata mususu pe ba yana Kinshasa puisque alanda ki moto na Nzambe na chaîne songolo pakala boye asimi sami na message mtabse non comme pona monde de tête na yo pona kozanga ko bota na yo yaka ana bonde la pona ba mususu pe ba futo ba bien na ba ya awa ba tela ko yamba ba na be église te batikala koyamba baona l'église té et puis na lobby mutu azana poto est-ce que pas biki sama il faut qu'à foutre bien poto aya n'est-ce pas que notre Dieu agit de loin comme de près hein papa Dieu agit à partir États-Unis à la ville tu peux prier pour quelqu'un miracle salemi à partir à Canada tu peux prier pour quelqu'un zamba sali à sali comme moi Bible biteka que non, c'est vrai, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est biblique. Mais le Dieu, la Bible dit, il agit de loin comme de près. Ce qui m'a na kondima et que yosa na kondima conformément, il y avait écrit conformément à la promesse faite et que bonne de quoi en Hollande, de quoi en Suisse, papa, Dieu est capable de repérer ma miracle. Pour me résumer, faites attention.
ben filtre ba kotika d'église. Faites attention, ba malfecteur ba kotika d'église. Ba sali ya lukuta ba kotika d'église, mais ya solo bazali. Ya solo pe bazali. Parfois ba les canons na TVT. Bazali bel, moi je connais des hommes de Dieu qui craignent l'Éternel, qui font un bon travail. Alors c'est un bon côté. Alors c'est un bon côté. Nous avons un ministère, d'ailleurs on en parlera, partage ton pain. Quel est mon travail? Je présente juste la vision. Sunde Komonika Simbi Sami qui contribue selon que le Saint-Esprit convaincre. Que na y a la télévision. Pesanga $10. Pesanga et ça d'abord que diminuer biso peso ça la Sony ba mame belé na poto azolela ba bwaki ba mbongo na bango na batalukuta bato bazona ba plateau pona kuluka mbongo boza la mayele yango bino mo pe ba chrétien mo développer intimité na Nzambe. Est-ce que ce problème pasteur abonné me pona rime pasteur abonné la ponanga mutu passe pasteur abonné la ponanga mukongo passe pasteur abonné la ponanga mais ce pasteur là abonde la parfois Nzambe au moko yo sali kronase. Ce pasteur là il se réfère toujours à la Bible. Voilà pourquoi bo yeba makomi tanga Biblia et yeba à chaque problème que dit la Bible par rapport à ton problème, parce que la Bible c'est le soubassement de notre foi. La Bible a tout résolu. La Bible c'est la solution à nos problèmes. Voilà un peu les rôle et puis ma fausse pratique voilà. Il faut talaka. Zana no katano manzaga na yo. Oh ndenge zali awa zo mafuta salaboy o zo mungwa salaboy ndenge zali awa boye bokeba na ba fausse pratique bazo côté sabino no occultisme bazo côté sabino na magie sans le savoir keba l'église revetango banakala et kana Yesu azali awa na mbunda maboko il y a des miracles qui s'opèrent, mais actuellement, tellement que les gens sont pressés, assoiffés d'argent, Batoni va paraître. Batali sakenga naza grand pasteur, nga naza danger, Batoni bazo en un jour, bazo nyonso, bazo bomengo en conséquence, diable lelo a proposé bango. Est-ce que même dans le téléphone, vous allez initier dans l'occultisme, dans le téléphone, vous allez initier dans la magie. Donc, tout tellement qui sont pressés à cause, pressés à bomengo, puisqu'à mon avis, moninga. Atambula na mutu kasongolo pakala amona ki moninga alata kiboye amona kiboye alors batu bazali pressé yango bakabi bomi na bango et pas na satana. C'est comme ça que bozomona il y a des morts subites dans l'église. C'est comme ça que bozomona il y a des ministères qui ont bien commencé mais les allaient fragiliser et là les ponani basang sakanzambe na kisite basang sanzambe na magite basang sanzambe na escroquerie basang sanzambe na manipulation est trop en église mutu nyonso. Oh, avant de sambela pono yo a conditionné mbongo ko pesa te, il faut se dire que je suis devant un escroc. Mutu nyon sa rosenga mbongo po bonde la pona ye. Yeba ke azali escroc. Mais na lobite que non que n'est en église, je vois un homme de Dieu qui ngamoko selon que j'ai résolu. Na kati na mutema nanga, na ko même action de grâce nanga, na ko même libéralité nanga ndenge mais ba conditionner yo te pour tel problème $2000. Au nom de quelle Bible? Parce que papa m'a tout non, mais tu le pas conditionné. Bon, ceux qui ainsi dit l'Éternel, Nzamba lobby, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je suis en train de voir. Pour que l'eau boye salama, il faut osciller les professions. Dans un monde chiffre 75 au bâti 0 750, pesa $800. C'est ce que nous avons mazo banangote mandenu hôtel et melandeni makamo et binike nous avons monté lobby. Avec la petite expérience, Alvi na lubarom balame ke ngana yo. To sala musam susute. Toi et moi nous sommes dans l'évangélisation par les médias. Et toi et moi nous avons la grâce de sillonner dans les églises. Et ce qu'on t'allie bien, papa, on t'allie bien. Ngabi église ya. OK par exemple na Arche Alliance Masina. OK par exemple tangi ba passer le quoi safari na parole du salut wana. OK sur le bino tanga ba komba pasteur bazalier belé bosel Nzambe papa. Ba tongi sérieux administration et vendi l'église lenda okuta buzoba anate okuta na benga okuta buzoba anate mwana nzamba azali enseigner mwana nzamba yebi nzambe papa o conditionner ta osenga yete mwana nzamba azali enseigner mwana nzamba yebi parole de Dieu
Alvin osenga été yemoko le Saint-Esprit en lui a otala église na biso na zoma son vous les obeta ma ekotaka yema otuna combien de c'est 100 sacs de ciment combien $1000 il donne $1000 papa moi nzamba kutana na Yesu ou comme une nouvelle créature ou yebi que tout ce qu'il a c'est par la volonté de Dieu et c'est par la grâce de Dieu. Il va commencer à donner, il va contribuer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous avons la grâce à cautionner comme toi, l'église est belle. Moi je connais des églises, ma bonza, épais ça m'a ma bonza, n'a beau fond, épais ça m'a no comment, no comment, puisque batu ba yebi. Na plus exemple à Arche Alliance Massina, que nous là. Que notamment bangé na école natina comme on n'a jamais une église passer un sembe natanga za caméra natika comme on n'a jamais passer Israël sembe na église à l'obake non sikoyo na bon de la pour bata $100 sikoyo na bon de la pour bata $1000 sikoyo na bon de la pour bata $1500 dis-moi au nom de quel verset biblique. Ça, je n'ai jamais vu ça dans Arche Alliance Samasiel. Mais que ne reta l'extension, que ne reta la temple Tonga Mikuna, que ne reta l'école Tonga Mikuna, que ne reta la Moussale Zosale Makuna. Dis-moi, au nom de quel verset que nous bon de la pour $2000. Les gens sont tentés de nous suivre. Au nom de quel verset biblique? Nous bon de la pour $800. Bon maman au Azaïka a $5. Qui va prier pour elle? Cette maman qui n'avait que $5 américains. Nous bon de la pour nae. Toloko tiango wapi? Toloko tiango wapi? Toloko tiango wapi? Yango somo lelo ba partenaire rebelle ba détruire l'église puisque bango ba pesa ka misolo bango ba pesa ka mbongo bango ba zu église en otage bango ba komi ko commander église même le pasteur n'a rien à dire devant partenaire wana à cause de son argent. Avis, nous sommes quand même sérieux. Soyons sérieux. Dis-moi, tu vas voir un homme de Dieu, il faut consultation pour mbongo. Yebi sangalvin. Est-ce que ça dit médecin? Ba komi ko se comparer à médecin mokili. Comme médecin mokili gynécologue wana consultation à la $15 $20 biso pe l'église consultation il y a un montant. Dis mon nom de quel verset biblique. C'est comme ça que na poto ba te belé ba lembi po so ensemble les athées. Babi bato ya ta ba passer à Kinshasa et pas na biso pe mingi bazo le kana TV bazo pour na souci évangile te bazo pour intérêt égoïste ko lukambongo batia yeka à ça l'impact. Tu vois, alors c'est ce qui crée même la différence entre site Oyayo et site Mususu. On a besoin de ce genre d'émissions pour nous éclairer. Tozo a danger puisque les émissions les gens ne veulent pas. Vous critiquez l'église, vous fragilisez l'œuvre, mais comment allons-nous taire? Comment allons-nous taire? Chef, il y a des gens qui appellent. Pour la $800. Ayambanga sur la téléphone. Des peuples, ça qu'on appelle ça $1500. Natina mbongwana. Ayambanga soute. Maman mususu moi nazako bela. Tout ça quand même na kibomoto. Moi nazo bela. Abi pasteur na lana ki nga moi nazo bela. Botina na tel monta pour na bonde la pona. Mon frère. Est-ce que c'est toi et moi? Mais c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un instrument que Dieu peut se servir. Oza po bonde penza bi non non. Moi non alinga kufa osani. Nzamba ki lo sambote. Ayoka lo sambo il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais comment tu as un problème, la difficulté? Abi papa bonde au type de conditionnalité. Il faut tel montant, il faut tel montant, il faut tel chiffre. Et puis moi on est sur côté de l'église mingo mon a même toilette mususu même toilette à malongez à la raté que l'autre la interprète et car il interprète na yemoko visionnaire église tout le monde na auto na Kinshasa tout le ba ponani pour que makambo sa nini échanger église aux aller sika ya ba église aux aller sika potopoto te église aux aller sika te ya o ya ba escroquerie aux aller sika te ya net ba musu sabenginga azana poto kuna parce que non soko na Kinshasa awa oyo la na chambre nanga tu vois ils ont même soni yo pe ba mama ba maman bo landa biso débité ba mama ils sala nino juste beaucoup de mamans ne sont pas enseignées. Maman balingaka pasteur lobini ni ponanga pasteur yo professeur sala mokoni yo kama muto ngai pa nanga professeur à chaque jeudi. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Quel Dieu? Biso chaque jeudi to peut sa prophétie yebisanga wana des églises nini. Ça c'est le mbikudi. Chaque dimanche après que biso tozara awa ezara pona prof mutayebo nzamba lo baka chaque jeudi chaque vendredi nzamba za ko yebisanga naza komona na mona papa te to ata suto iba païen
attends tout ba kitaba païen même na maye la classe église wana chaque 12 heures bango za la prophétie boko ta moko na moko boza prophétie na bino yaka na peso prophétie biso prophétie rataraté tu vois des choses comme ça biso awa prophétie rataraté sacerdoce rataraté yebisanga ça c'est quel Dieu oh alobara chaque vendredi après sa prophétie même la Bible des agneaux conséquence il y a un moment ba jeune prophète ebele ba okufa pona ni ba kitala na nkolo ba kingandi professeur ataraté ebele bazokufa nzo ba kena ko zo ba numéro ba ko zo ba numéro ba voiler yango na ndenga ya ce qui est prophète donc azani nganga azani mbiku de véritable nganga penza boye akosi na prophète il y a un moment ba tutu consala nzambe ki français yango nga français te na linga français te yango na linga pe ba veste te. Donc, que pasteur, gloire a dit tu es beau, tu es élégant, et je bénis le Seigneur pour cela. Mais il y a des années où c'est pas cet aspect historien qui bon zambe nous a quatre mutu. Il y a le mutu français bien attaqué au théâtre dans ma lue kabike côté on les lingala. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est atolée. Impressionné bateau, impressionnant zambete. Mais papa, moi, c'est l'histoire d'un jeune prophète, ok, bazo kufa, mingi papa. Et pourquoi toujours un jeune prophète, papa, ceux qui ba kufi foga que ba makam et bima pe ba église na ba ils exister le souté. Ba jeune mo pe que oyebi o ba uta ko kufa awa o ba renya na masako ibona ba sala pe ba dégâts na poto ba succès na poto yebi bango kin ba bouja kin o ki uta ko kufa tozanga na ona po ipa na fikin tala makamo ya ko bima sima ya liwa ya jeune prophète wana. Nazo moi grâce à partir de ça nanga ya ko kutana batona nyos. Et puis belé kata bango ba kanela biso to ko beta yo de nga kutu ba menasanga penza bo ba simba na nzoto yo laksaka nini ba beta ete biso so to zana bomo eti lelo ezaka mawanzambe po ba to ko biso ko so kuta ba to ba ko peso même poison yango talvli ne moto ko yo nanga keba na biliela keba na bimela mela keba na kozo bizoza po nous sommes des témoins gênants et que so kuta na circuit batwana ba limbi so na poisonté keba na bizoza biliela bimela mela bikenda kena puisque aujourd'hui il y a l'empoisonnement il y a modèle nyonso quatre églises batone bebiso to mono to ebisa bango papa yango na sepena no baka expresso papa na biso lo batanza na bo moyi iko kelo kendo Alvin na sala course na mutute na sala ka course na mutute je me content de ce que Dieu me donne j'aime yoza tonga ba immeuble gloire à Dieu na beti maboko sombano ata matonge mba gloire à Dieu na beti maboko et kolobelanga rien j'entends mon tour abakuko toujours fidèle na poste toza kozela bilaka na nzambe accomplissement na yango bato baza pressé tous ces jeunes là abandi ministère na lelo ayenga comme le papa Nkelani bientôt 90 ans. C'est ça le problème. On met des musiciens mokil bazala ba compétition na bango. Compétition côté pe le monde évangile. Non là t'as danger. Tout le monde même ba pasteur ba yene les grands pasteurs mais ba y a un grand sapeur. Et quand même quatre d'église. Nana pasteur mso ba non, on me montre na lati ils a 150 €. Vous comprenez un nombre de Dieu. 150 €. Menga sur 150 000 je crois. 150 000 €. Menga le sou na zumbo 150 000 €. N'est-ce qu'on a dit qu'il colle? Notila kinkole kotala esika tozi pona kosala site pona esika to futela site wana pona nini pona ba orphelin maison to sali à partage ton père au pesinga ngola kena ba kinkole wana na sombi ba lopangu na bongisi na tongi bo pito bekol tu vois les investissements pour le royaume. Alors, beaucoup de jeunes n'ont pas kufaka eza vie pressée, alinga zoa, alinga bomalelo batia yeka. Asani, ne dans mon comment escroquer. J'ai reçu un homme de Dieu, une émission. Aibete que mutozo embeza mutamayele. Abe souci les akina yambeka une émission pour allober la candidat président moko batia yeka pour liambongo. Vous comprenez yuka souci à mutu. Frère Max Antoufou Yambanga moni ngana bengana soutenir candidat na lobela une émission pour ça nini atiangaka na liala nabi pasteur c'est ça ton souci yo en souci à royaume yo en souci à ventre yo en souci à djibatiaoka c'est ça l'évangile aujourd'hui mais il y a aussi des jeunes qui sont modèles
il y a des jeunes, n'est-ce pas, où va se compromettre. Il y a des jeunes, il y a solo pe na âge boy na nzoto, mais ba osala musala munene kati na mboka o bazali et qui sont aujourd'hui des modèles, tozali ko encourager bango. Mais ba o ba bungi nzela, ba koti bikota kota. Bakoti bisimba simba nazomona bango zaka nazomona nazoyoka chaque jeudi yaka na problème na yo nazali wana biso lisakole ratarate na bakomi le ba patron ezomona bango ton le balingi ba garde de corps, beaucoup de garde de corps, pasteur atambola na ba maître, pasteur atambola na ba tiganke, pasteur atambola papa non tokiti trop bas. Tokiti trop bas. Et Jean Matthieu 16, 26, la Bible dit, et que servirait-il un nom de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Papa, si vous allez capon en mbongo, si vous allez capon en villa, si vous allez capon en jeep, batebe ba yokufata. Mutoka Mobutu ariko kufa, Mobutu seko, si vous allez capon en mbongo. Est-ce que ce capon en mbongo, Mobutu ariko kufa. Mais la mort de Mobutu doit nous servir de leçon pour comprendre que tout toyem ngana ki commandant na institut littéraire Mokengele chaque lundi ria Mobutu oye Mobutu ko banga iya ole iya toyemba to binela Mobutu ba wenze nyonso a Kinshasa. Il faut avoir beau banda saluer au drapeau boyembela Mobutu Sukisa est-ce que de Sukisa et l'autre zapi tous oyakanisaka tous les lotos a wapi. Regarde comment on l'a enterré. Regarde comment on l'a enterré. C'est une interpellation. Toute est vanité. Même le roi Mobutu, c'est aussi une interpellation. Pas seulement pour les hommes de Dieu, même pour les gens qui nous dirigent actuellement. Même pour nos autorités, ceux qui nous dirigent, celles qui nous dirigent actuellement, tout est vanité. Beba ko gérer ton zama pesibino, beba ko gérer pouvoir, botika batras, botika bilembo. Regardez comment la population est en train de souffrir. Mboko eza béni, mboko eza na bozi, mboko eza na bomengo. Alvin tala mikolo, batwaza kolela banda kuta sa 3 mois futa anda kute, 4 mois futa anda kute. Papa zoye bata ko lia nini? Conséquence bana ba ujana kindumba makamu nyonso ba bare komi Kinshasa mobimba ba flat ba kuzu et c'est là ça les cobologie Kinshasa mobimba ça dit que buzobe côté Kinshasa pourquoi nzala passe et pourtant nous avons des gens que Dieu a élevés dans cette nation. Ozali Boukoumès, ozali honorable député, vous allez sénateur, vous allez mandataire de l'État, vous allez président de la République, vous allez opposition, vous allez na majorité, vous allez. Ce n'est pas un hasard que Dieu vous a choisi. Alvin, Jésus était la solution au problème. Jésus, au moins, Jésus a bataille. Jésus, il se promenait avec des solutions. Son ministère était des solutions. C'était ça Jésus. Mais vous êtes quel genre d'autorité? Quel genre? Vous avez mis nini? Botongi tongi, bobali bali, bosali sali. Mais regardons sur ce peuple. Nous comme nous ce temps le bara peuple. Quel genre de peuple vous parlez? Peuple andenge nini? Bozo yango petit moyembi. Bo monate. Bo obi menzembo wana. Mais cet artiste là est béni. C'est un artiste. Mais ce frère là, ce monsieur là, ce frère là, c'est un artiste. Obinze Mangoso paraît le comme moi comédien, mais ce que au sein en anglais, on me dit que deep and approfondi, on me dit que côté na bozino nango, mais il a tout dit. Il a tout dans le Lobanzela, na Kinshasa. Tala lilo. Et au monde même les mêmes personnes qui n'ont rien foutu, 10 ans, 12 ans, ben sont candidat. De voter bango. Mais et ce que je déplore, je regrette, mentalité à la population na biso a. Bote ka bokonza cause à 2000 francs. Bote ka bokonza cause à 3000. Bote ka bokonza cause à 4 ya. Bote ka bokonza à cause à 6 ya. Cet homme, ce monsieur qui n'a rien foutu, bangwana bazongi sino banderole, bangwana bayelisu, et vous acclamez quel genre de population tozana bango kati na mboka oh. Heureusement que c'est le temps de Dieu.
tôt ou tard, la justice de Dieu se lèvera dans cette nation. Dieu va confondre les gens. Mais un jour, Dieu va confondre les gens. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Nous allons l'équipe passe. Quel bien mon zamba mais nasa nini pona mboka we. Et nasa la nini pona alvio rozandongo zaboeta. Avec ce que tu fais comme travail, avec rozandongo zaboeta. Uzomona bato atengi ba classe ba sisi ba classe mais le pose au musala. Il faut en loge songolo pakala. Soza mwana mwasi, il faut bimana na responsable entreprise wana pose aux musala soit au côté na logement ou aux la muta parti politique na ye ou encore aux neti biso toza banderoté famille aux na caporal té aux na sergent té et l'autre côté ibisanga Alvin et que Dieu te bénisse ba moment obiango bata poto wana sur le poto ezala té mais ba te belé ba kufa. C'est là où nous allons comment grateful, nous allons reconnaissant les gars na poto. Autant le londeng ba banque tondi. Poto na poto. Yango ba na poto nzamba kanisa bino. Vous êtes une grande bénédiction pour na biso surtout ba kinois awa. Vie eza passe. Papa biso otambola ba reportage, autant la pena okut mona mwasi mususu. 4 bana pardon, 4 bana 4 tata. 5 bana boloba abi mes frères Max. Na yebi ke no sa na yebi ke za mais na rosala nini na mwana mwelo no sala te sexe nanga comme marchandise sexe nanga comme comme gagne pe nanga. Que le Seigneur nous aide. Papa neto beti bisolo ya mboka nazongela ba question aussi ba question utaka ko ba makambo na ba pasteur to c'est ça dans sujet de bosso hein. Papa, mais au fait, il solo quelque part que il y a eu des fois que passer mon sous bakanga na bachini ba menacer à cause de la vérité au lobaka na ba émission et c'est comme là déjà au Alvin mais n'est ça que c'est une zambe tenga na rose pasteur to bandimi na bango pasteur ngaso une zambe te mena kufa kala ya mona nga fête cause la na fête te. Au mariage, au anniversaire, cause l'angaité. Tout ça cause l'angaité. Dès bien côté. Nakoma, madame limbisa. Cause l'angana biloko anate ponani. Pour même tolo baboué. Bamsou se escroquerie manipulation et façon dans un bongo. Attends yon de Calvin. Toi tu penses que you can see que bon c'est pelanayo Jeep wana zanango. Après sa fausse prophétie. Nabi mususu akena kokunda bayokani na butu bakundi soki ntaba na lopango mukonzi moko. Il y a des choses qui se passent hein. Bilom so bakundola na batimoli nyoka batimoli ntaba na lopango bo papa ce sont des choses qui se font la nuit. Donc ils allaient kiri mobimba bayokani on appelle ça mankiona. C'est ça mankiona bayokani butu mobimba bon. Avina vanda na exemple avina vanda kingabwa baye PM so coopérer na santine surtout soza mokondi bakunde lo mso nyoka bakunde lo mso nini ntaba bakunde batiki pende poli baye en tout cas nazomona alléluia espèce de sanga mambozo simbate bakunde lo mo a et lo mo kunda a vendredi tozana nuit de prière et panao Yesu azali awa kotaka na se banzembo zobetama tout ça banzembo nzoka ba memio pio ba parla langue pendako alléluia ba comme ko pointer nzoka ba yebi ba mo mona pa boye yo kan ba timoli pe ta yo mona boye nzoka ngumu ti awa nyoko sose bimi awa un peu ba biso mais il faut s'aimer pese lo comme au salo passe na motema $3000 et lo comme penzo monique oyo o pesa nzambe et soya et salo motema passe que bible zo ba ki faut pesa o tali peso bamba wana di jeep so pesa jeep mo sana et au salani. C'est comme ça que va te belé, va tomber dans le piège, escroquerie, manipulation. Alors, tant que vous avez réveillé, vous avez réveillé conscience, ça va. Vous avez réveillé, sous vos yeux, vous avez ndunda. Pour tuer le poison au koufa,
Donc c'est ça, l'église y a lelo manipulation, surtout makambo mbongo. Au moment vraiment que monter à TSL, mais mbongo c'est parfois 60 minutes. 60 minutes. Pesa offrande ya robate la bana na yo. Offrande ya voyage na yo. Offrande ya butuno pesa la malamu. Offrande ezali ya kopesa nzambe merci pour nani. Papa, une typologie à parfois 15 nini bikoloko batialibo offrande modèle na modèle. Mais comment on appelle église bon bata na centre de santé té. Bazata na dispensaire té. Bazata na école té. Et l'autre côté ezali. Mais mbongo wane kenda wapi? Papa, mbongo wane kenda wapi? Mbongo bazata te omona no kuna basata orphelinat moko eza nango te. Mbongo wane kenda wapi? Non, c'est pas correct. Mais papa m'a sauvé toujours dans l'émission là toujours mon pasteur maman papa bazo benga biso oh non faut payer ça mbongo presque pasteur mingi bazo lika na ba TV na ba internet na ba site papa bazo singa ba mo avant prière payer ça bossabo mais toujours mon Jésus na Bible toujours moi que Jésus est mis de compassion avec Simon. Jésus a eu qui m'a habité. Très bien. Très bien. Ngalo yebi. Ngalo yebi sabango, no yebi sabande ko lelo boy. Banda lelo. Église ba yebi se poto bonde la pono pesa moko pesa mbongo. Te ki ma église wa. Parce que ce qui balobi que Dieu m'a dit que opesa. Papa, na lobi a. Ainsi l'Éternel ko ba mi sate que okto sa maramanza malobi te. Il est vrai azali nzambe. Zama roba peke non bimi message bimi que non pas tel problème et c'est un tam soka sacrifice pour ça sacrifice moko boy il est Dieu va sacrifice moko au moins petango sali sacrifice wana tempête ça nini et si les nzambe mais ce qui se passe dans la plupart de nos églises c'est pas comme ça conditionnalité zali pour na quelqu'un style boy il faut payer ça bo là-bas payer ça te moi me soza pena mwana mwana za kolela autant que santa mwana pendeza malama pour bon de la pona ye exigence il faut payer ça bo mais elle n'a rien la pauvre dame n'a rien elle n'a rien de Calvin la pauvre dame n'a rien papa mais moi si oyo atanga kila pendant 12 ans. Balobi a dépensé qui ba mbongo na ba mais pas Jésus papa. Elle s'est dit elle-même. Non quand il soit là Yesu suka na kutani na ye papa. Ye moko ya simba Yesu qui m'a touché. À l'instant même. Yesu va na batu mokate nzala. Batu lembi ba grand mokate grand nzala. Ba disiwe kolo batanga ni ba okufa. Batwanga ni ba kufa Yesu to yebi oza da danger sala miracle Yesu atoni bango mais ne petit ba disciple kutu ba dégliger petit moi za moi 5 pains ba 2 poissons boya na ngo pa Yesu ba exemple zebuta Yesu atana nyo prophète Élisée ba prophète neti ba Élisée baza minité au général aya ki pona bi ki c'est na malade aboko za bilo ani mais général a été guéri disciple nae a ke olanda geyaza vous comprenez mais obike malamu nyonso est-ce que ma prophète wana bazali pe bon non ko pesa ngai te obiki na sali bazali et puis obi les bonnes œuvres les bonnes actions auto salaka mutaro bosa menzamba bosa na raté mbala mingi biso ba toto tiake no Alvin que derrière Alvin na rozwa yango to rozwa te sur sala musala bien Dieu est capable d'ouvrir des portes d'autres portes inattendues au voilà c'est frère Alvin oui c'est moi c'est maman Béa je t'appelle à partir par exemple de Paris Alvin na telo jeep mon ama ezokoma Alvin na c'est pas émission na yolinga kolata mais Alvin na tindo diveste non vivant te na bomo ina vous comprenez c'est ça pour dire que biso to linga que nazwa mbala moko pa Alvin oh soko sali bolamu eza lokola eloko moko ukabi ubosana nzamba ko susciter mutu ata na New York mutu musupo yebate akoma bénédiction pona yo ozomona tobekeza musana nzambe papa musana nzambe pambola na onkaka mais totika nde tokoma tira ba condition ko ba médecin so pese mo a consultation ta ya mbota ya mbota consulter tanga ya tout ya combien de malades
Oh, il y en a 12. Ok, c'est bon. Alors, je commence la consultation. Envoie-moi déjà le premier patient. Ouais, bah, médecin Mokili. Bon, bah, médecin ya Lola. Surtout qu'on peut exiger na mboka net ya Kinshasa. Moto musuka $5 ou 8000 francs congolais. Eza bilé ya mokolo mobimba. 8000 francs congolais, eza bilé ya mokolo mobimba. Jésus a dit allez faire de tout dans un disciple. Mais Jésus n'a pas dit que allez et tambo que nous kuna ba pesa bino boye boye. Mais nous savons que l'évangile c'est pas facile. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation nécessite des moyens. Et bien moi, c'est Dieu qui nous a appelés fidèles. C'est Dieu qui nous a appelés et fidèles. Nzamba salaka na bandenge belé auto satandate, na bandenge belé auto ndima na mukilité. Azali nzambe to tiela ye motema. C'est la mieux fidèle. Total elaye. Yende mtabenga biso, yende mtabenga basali wana. Si total nzambe to kolonga, mais si total bato, toza toujours na ba regret, na ba déception, parce que muto azaka muto, muto aza muto, moninga malamu ezaka Yesu Masia, auto sen kotal elaye. Toi na respect na basala nzambe. Le bon ça musale belé la mboka na biso. Ba même évangile musika, mais l'autre tozo se regretter, to et ça la passe ta moté mais ali awa. Évangile du ventre, évangile ya koteka. Ba prophétie taillée sur mesure, escroquerie, manipulation, papa, ba faux miracle, bi sala sala côté trop négligé, bi sala sala. Obi que ce que mission qui a téléphone ouvert. O ka ba tapote belé ba ça ba rolela. Ba ça ba témoignage. Comment va escroquer bango, comment va kosa bango. Taka mutaza pa msaza na France boy. Atini $5000, c'est $1000 na ye. Azana kundi mapafala na ana undi mabike mosalo yo. So abonde pona nga lobiko koya. Oza $1000 mamanga. Abenga rapeti lolo ya ba sur téléphone te. Tu vois, yo maman mo bisinga azana Olanda bi frère Max. Non ka supposer que l'église était. Non ka supposer au kende église non que ça ni église. En que peu l'église a passé à porter c'est bino tina badim na bino frère en Afrique. Kaboke ba bonde la pona yote. Les lomeni conflit moko eza robota ma awa. Mais moi je crois que be mission ya genre ya boye esunga yo esunganga oya koyaki azonga na nzela totela nzambe ba immeuble eza bien bon mengo eza nango bien ma totika kango et puis ba kundo parfois la mboka na te ba kundo ne la mboka na to yeba okomi ko subir o yeba te alors pourquoi pas to pendant que nzambe otika biso tozala hein to sala nzambe na ndena biki banzali za bampia ke zali mais to teka ki bonzambe te na ko teka ki bonzambe te pona $100 pona $1000 pona $2000 te ezana valeur ya nzambe malamu na kufanza malamu na zanga mais na ça l'escroquerie spirituelle te au nom de l'évangile malamu ba sekangai mais jamais na kokosaka na kombo évangile pour nos zombo c'est une honte. C'est comme ça que bato muso abona ba kosambela biso nous toko occasion chita bato ebele. Merci beaucoup papa Max pour ce qui c'est na sujet yo et d'après na biso mo na uta pe ko yo ki so yango awa na téléphone et lengi moi moi à Londres OK pasteur a bengi seke na dona kombo singe ba vantiti na komi na point mo OK abima na ye et d'après que na ba jeune fille muso papa o pe ke alongo poto aye kin passer à insister amoni ba photo tinela na ba photo amoni ye je ne suis pas marié. Oh, nakabwana moi si nazoluka moi si bona boyaka ba prière moi si akomia awangani kazana moi si a déplacer ezeme yo kokota muto longo kuna na poto na Londres au commis na kin zemeo et par rapport comment vous regrettez tant vous découvrir que azana moi si papa nani que point oyo au peut na conseil na ba sœur baya kolukazem et en plus sœur en papa yo oye koluka délivrance et comment ndenge ni les camo dérange ko na ya kinza matango na za délivrer par pasteur au semé bambon et ya comment que bobi na pasteur pe et ceux qui ont au visième on nemi pe ma pasteur ayeb ça que ada marié te o ko découvrir la vérité c'est beaucoup regretter aux olé. Tu sais d'abord, il y a certains aujourd'hui basés dans la domination. Certains aujourd'hui, je dis bien certains. Dans un système que bah vrai basé belé. Il y a dans aucun bah vrai basé. Oyo kabilo ko pas bah basa nzambe belé na ibi na Kinshasa. Oyo kaba ona buzo ba wanate. Bazali belé oyo kaba ona buzo ba wanate. Bazali belé. Moi catégorie wana eza bekiri bekiri wana baza molima domination bamsu baza biloko ba matiti batia na lolemo awa ba matiti batia na lolemo awa
basu bazana biloko ba bague bamusu bazana ba bague ya mabe ba bague ya botala yango botala pasteur na mino bague ni na lataka oh chaînette ke bana ba bague musu ke bana ba chaînette no beto lisolo moko na kenda na mama Micheline Chabani ko couvrir événement mona Kisangani je crois te entre Kisanga te Maniema na Maniema c'est là on a moni na mokili soza bilula loko lona témoignage to komika na aéroport na Maniema na bi ana se soulager papa na à partir de l'aéroport na kota na installation hygiénique na ba poubelle wana o batiaka na katia ba installation hygiénique ndeko nanga Alvin Beya mo bange na chaînette or Alvin Alvin tala je te dis mo bange bolite comme disent les Quinois il y a chaînette ya nord papa ezongenga na milobi na bi diable ozangata na bi diable on s'est trompé nga frère Max na simba nino pona za chaîne na bilanga pe mukolo na nga na seki diable na bi diable likopano za léger nga Max nga frère Max na ke no kozo lo ya bato na bi ke za na ngo chaînette te eza nyoka to nguma na nyoka vanda na kimia na yo na ebiote yo po yebi ngate na simba yo pete na subi na ngati bandu balimbisa na se soulager nanga pe na sane na simbi nzela na ke na bi Seigneur merci mi ko yeba yo suna yeba kinkolote o simba Balvin nguma sai na kangyo na liboko de ebele baza molima domination certains pasteurs baza molima domination baza babagi ya mabe baza bilo musu batia na kati na lolemu biloko wana tout omona yango ne sala ka bango edaka bango ko yeba makambo ebele omona pena mutu amona masi ya mayele makomi nyonso zobisa zo bakaka amen aondi ma nyonso discernement longoye. Deuxièmement, tout ça l'attention les camps réseaux sociaux. Obi yango mona ngai eza na Facebook, eza même na WhatsApp na ngai na mutabi ba publication na ma publication te. Na yelinga ngo te. Nazara bonjour et puis mingi ngai réseaux sociaux c'est l'évangélisation. En dehors évangélisation, nazali l'homme sous dans le baraté. Et loko misato, tout ça la kebal be mission de tout ça la. Oye mutaye atie moi poudre kingandi keba. Bato musu bazoya intérêt nezani aluka mwana mwasi mwa poto nzaleleki na Kinshasa mpiakeleki na Kinshasa alinga impressionner certaines dames certaines filles à partir nini ya mikili ya poto babenga ye tout ça boy ende mo pena bana basi mususu asa ke mission na ye posa les années aluka mobali wapi na poto ende ko moko pe certains serviteurs au bayaka awa na plateau. Tout ça biso tout le même objectif. Te mususa ye ana posa nde ba mama ba benga kana boye na sepela kana yo oteyaka bien mususu et intérêt na yango tanga ye mission za extravagance même na biema. Extravagance même na biema. Mais un objectif à atteindre à séduire. Maman mo papa za na Égypte, mususa za na Afrique du Sud, mususa na Mali, za na Corée à séduire bango. Et kaya mwana mwasi oyo ana poto alana peut-être vidéo mateya bakomi ko bengana yeko même na ko bengana angmeta bo sona mutu ngana zalaka na tika la kanga moko na cadre moko boy il faut masoletika na cadre moko boy sur moi li solo ko na cadre mususu obike nga même na Facebook na teba tebele na teba tebele puis na kutisi ba na Facebook papa combien de photos awa o somme na Facebook a otali masolo ko betela yo nga net moko ebsanga tono soni en anglais ebsanga nga call vidéo bandi belé je vois tie gens na comprendre que na devant démon na comprendre que na devant démon tomo na devant démon na bandi otine ba missile sol ba verset biblique papa weti lelo na kutana mutu musuka ba Facebook o bandi mama bisayo na bi je suis devant démon. Dans ce comportement conséquent pour nani pour batumusu baluka pesa mbusayo faut tout ça l'attention car moi na moi swana a tomber le maboko aventurier a tomber le maboko ya et puis yozana poto yo yaka na Kinshasa changa ta ayaki pour la délivrance yana zo yana kabilo kwa na lobiana ozana États-Unis yaka na salo délivrance il faut ça attention
ça là tout n'a pas tout n'a biso toi na Kinshasa nous qui connaissons te bela tout n'a ta conseil pas na biso discernement il fait zalaka yo za na Paris oza na Londres za bonom tabe non il faut ya wana salo délivrance papa et puis le lot délivrance sango no to mona délivrance sango za lokola papa moi je crois que la parole de Dieu ya on meza délivrance à ma casse la repentance est sincère ezali délivrance la sanctification ezali délivrance la consécration à Dieu ezali délivrance ezali délivrance bato ka sa délivrance kana tio loboko pasteur a maman loboko yango bato be ngai suna yebi otorotianga loboko te Alvin ngano monanga suna yebi o bienté na papa ministère na yebite je ne te permettrai pas imposer nga liboko et belé ba imposer bango ba démon ne sika lobiko nga loboko non je ne permets pas na mutu nyonso atianga liboko pour lelo infiltration de l'occultisme et kotika de l'église maman voya Kinshasa oyaka répondre na yo c'est bon ya kota la famille na Kinshasa c'est bon mais keba na biloko na mingi ofuta billet yaka awa tokutana na loger na Piccadilly na loger na Grand Hôtel na loger na boye prière musuku doit yebisa ozano na chambre nanga. Est-ce que les femmes vous qui êtes en Europe, je crois que beaucoup d'entre vous ont étudié, comment vous n'arrivez pas à comprendre certains faits, certaines situations? Non, moi ça m'étonne que Mouton n'a pas quand même voici quelque rapport il y a biso musuto dans le cas de Kinshasa. Mais comment vous laissez tromper, manipuler l'esprit critique et ça tous même l'histoire critique historique. Vous n'avez pas étudié ces cours et les bériens dans la Bible. Vérifiez les Écritures. Faut tout ça. Rapport ni les assos délivré mututi na kalesona. Quel rapport? Na sexe à moi c'est auquel lukani na quel genre de délivrance? Auquel lukana sexe à moi c'est. Rapport aux années au kata mutu ba pour la sama peka. Et yeb samba rapport ezawapi. Rapport ezawapi. Délivrance na sexe, rapport ezawapi. Yeb sanga rapport ezawapi. C'est comme ça que moi ça s'est retrouvé le nazemi. Tu vois, là, c'est retrouvé dans Zéponi. À Zangaki esprit à discernement, à Zangaki esprit critique. À l'andi, tu peux pas na poto à déception. Non, nous avons un mobile en Afrique. Mais keba mobile l'union surtout en Afrique. Il y a bien bazali aventurer peu baza. Les réseaux sociaux comme ici quand il y a un moment mutunyon so a sombata robe asika photo comme mutunyon sa sombi moi veste asika photo. Tout ça c'est ça pour objectif. Et puis il c'est comme ça moment mutu lelo discrétion est sauté a sombi le pango na kangi photo publier ça c'est pas normal. Mutaki a sombi sapata sika a kangi photo présenter maman ngana otu ko bota beba bota mi lelo l'hôpital bakangi photo ba publier. Attention c'est que cause est sauté moi si va faire les présentations a ce photo pendira moki j'ai même pasteur a peki ça qui l'église wana zo pamba libala bi bo publier en côté yango biso mo toza ko s'exposer na monde toza ko s'exposer na diable et tozo créer ba problème inutile. Moi discrétion intimité peut zalara que osomi no mutu kasiko kangi photo o sa publicité ani asomi montre asika pa bato mona ki asomi montre et no discrétion peut zalaka. Discrétion zalaka. C'est vrai peut-être Nzamba Salinga Ngolu grâce d'ate Alvin c'est mon frère compagnon Alvin on m'a dit neko gloire à Dieu mais nous obligés na panza mokil mobimbata. Moi bon coup tout discrétion zalaka ça la bien. Jésus était discret. Jésus sabato ta foi t'a sauvé comme ça m'touté mais le est souta. Ok, bah filmer, pas publier. Ok, merci beaucoup, papa. Maintenant, on a bandeko, on a pasteur, mais vraiment, à côté de Makamo, parce que bandeko mingi, bazo zala vraiment dessus. Na ba pasteur ya awa ndeka kota ki Londres, aye awa kota na Makamo, souvent mais pasteur ko sagi ki ada na moi cité. Pe ko bimake, ada na moi si, donc na yebite, fait que momo neto beti du soleil à court moko papa. Est-ce que na ba série tozo ko mobo na 3e graduat ou ba bien psychologie papa.
tant aux autres solo na moto ko découvrir yete que tant moto azabo. Non, ba te belé baza ko se laisser emporter par les sentiments, atali look, atali outside, libanda ya moto, atali apparence ya moto. Ba te belé baza au sala étude approfondie wana, étude Alvin na zalaka ndenge. Alvin avanda kade wapi. Ndinde biso to zala na journalisme au sala investigation, au sala enquête. Mais cet homme là pour qui tu veux t'engager, mais il faut s'efforcer à les connaître. Il faut s'efforcer à les connaître. Kaka changa et puis bala ba bolingo o ba télévision oyo faut ça nango attention hein. Ba bolingo ba TV et tu ba te belé na bulu yeke et tu ba te belé na mabulu ba bolingo ba nini oh c'est vrai. Nzamba rosala pe beaucoup tana na TV pe boye et na réseaux sociaux et c'est mi paébu azamba raison na ye azamba objectif na mais de manière générale tout le monde a Kinshasa mutatie poudre papa ne le rakangi faut ta publier parce que wana oyela ki délivrance aux délivrance to aux sous charge sous ya monde que no bota na ah voilà bonzambe lo les ofuta papa matuko moko na sule ya émission na biso sur le partage ton frère to komi wapi merci mingi de Calvin na pamboli nzambe ndenge moi na une émission na yo boye toti kinkole na kanisi oza na ba vidéo toti kinkole yango wana bande bazola kisa nzamba sungi biso partage ton pain ezali ministère oyo ezali un objectif moko kolia kosalisa kosunga les personnes vivant avec handicap, les malades, les orphelins, les enfants de la rue, les abandonnés, les vieillards, catégorie nyonso wana. Quand nous disons partage ton pain, avo mezali ke tolingaka ko vivre a bolingo. Tani te siko oti kolia. Omelingo tondi, mais yeba ke za bato mo bazolia te. Tala ba valise bilambo zanango. Mais yeba qu'il y a des gens, ba uzanga ta pantalon, ba uzanga chemise, même ketch bazanango te. Tala ndenge ozali na bonne santé. Et cependant, il y a ceux qui sont dans les hôpitaux en train de souffrir. Ya to benga ministère na biso partage ton pain kabola lipa na yo na ba bazangi yeba ke à chaque fois ça kolia yeba ke za bato ba uzanga kanisa bango bisote nzambe na lola akupambula yo nzambe na lola akupambula yo ndino ba tangu nyo noka ke sengo suna zolia na bato noka ke sengo soki nazu moi 10 000 na nga ya passé na pesi moto aza dans les besoins et cela kanga et neti ndeko moko boye anuluka $30 pour que mbonga garantie a moninga mbala mona zo $30 na PC ou bien yoke sengolo ko la bonne année. Tu vois, c'est ça notre ministère. Alors, tokendaka par-ci par-là na bopito na borfelina et par-ci par-là ko sanini ko kabola lipa ko sunga bandeko bazali dans le besoin et a mbuleleki nanzela mwa muke na biso na mwa muke o batamite malan batindaka ezaba mi balé bazoki ba diplôme et to komisi nzambe et to ba kimbala o ezala pe malamu biso moko to za peine sika na biso o toni to tia orphelinat wana partage ton pain et na kati na ngona vision na biso zanine to kozala na to benga orphelin les enfants de la rue ndenge to bengaka toza ko kanisa ba fille mère kovana na bango ba vieillard et ba vieillard ba personnes vivant avec handicap biso moto za na bango to pesa bango par la grâce de Dieu une formation intégrale. Je suis allé à le toza vendredi je crois mercredi bato bazana numéro na nga na WhatsApp to tindile ki bango to kende ko visiter orphelinat moko ko déjeuner na bango ko lia na bango ko pesa bango ndambo ya biloko mais noka passe na motena bi comment na kati orphelinat bana baza salite bana baza mbindo lipapa ko kukola te salite noka passe na motema na bime o ezaka lokola balabala ya monzamba sunga kibiso bilili bosa komone pande Calvin tozu esika na kinkole ya location toza ko futele sika wana kuna na kinkole et to yango nde sika kozala ministère partage ton pain obi ke sengo nengeza munela levine zamba pambola yo tu nous as accompagnés et lelo et puis to suka kana wana te ministère partage ton pain il fait zalana à travers le monde. Ministère partage ton pain il fait zana RDC mobimba c'est dit to lingi to inculquer yango to kotisa yango que non
tozelaka le 24 décembre te le 31 décembre te mpona kosalisa sengi kozala modi de vie na biso ndenge biso topemaka tokóma na momesano wana olamuki lelo mwa 10 000 otikali nga napesa nani ana mwe bilambo epuis tokabakaka eloko te mpo enzuluki oke pe na ville boye osombi eloko ya sika osalisi baninga. Alors tozwi esika nzambe apesi biso mais allez en location et nous croyons que par la grâce de Dieu nous finirons un jour ya osoma lopango wana o bazai komona wana tozana kinkole na veni miss na kanisi numéro 4 so le kaka arrêt la police au pousser moi mukano koti na gauche na yo esika site wana ezali bomoni ke bato azovanda na faut ba bima toza misale bela ko sala ya kotia ba installation hygiénique il faut to clôturer yango to bongisa yango et to lingi le 24 décembre ndeko zala un grand jour ouverture solennelle ya orphelinat wana partage ton pain le 24 décembre nasi ndeko Alvino Rosala ba presse Rosala to linga meto benga sorte fois Patrice to bakunda bakoya ko beta musique place wana et puis pour na to sala ouverture nango mais osenga ba moya au moins le pango wana il faut to futela topesa mbongo garantie esenga na biso kosomba bambeto mpona bana wana kobongisa nini wana installation eza na ka foto tape libanda et courant côté wana courant eza penda il faut to benda toza na besoin groupe électrogène c'est à dire que ndeko nyonso alandaka biso osepelaka na ministère au partage ton pain tala libako peut-être toza na mission nzamba pambola oluka komona tosala nango ni soutenir vision au partage ton pain orphelinat yango wana bomoni yango na bilili to il faut to misala kosala ezali ebele tosenga ba moyen ebele so moni ke nzambe apesa motema wana toza na besoin bana bakoyaka la te kovanda wana to bana de ba recrutement ya bana ebiso ekozala lokola couvent c'est-à-dire que ekozala lokola couvent mwana akotaki kao aobima ok mwana kotaki na mawa akoma na esengo po tolingi bana wana bolingo bazangaki affection bazangaki pa parents na bango biso topesa bango et puis biso zane ba moment à vacances bana na ba no fêter na bandako na biso tozo par exemple bana mibale ba ko fêter par exemple de Calville moi ne me suis pas passé Roger moi ça dit c'est ça la vision que nous avons et osenga penda misolo mais nazana ko ndimete ya solo oza mboka Paris oza mboka loza mboka songolo pakala et que nzamba peso motema bo contribuer à l'avancement musala oyo pour la garantie locative pour nous sommes équipement mambezali belé mais nazala kondimete bana nzambe asolo bazali et bozanga te n'est-ce pas ko benga biso pour nous appuyer ministère oyo et puis nzambe apambola batata nzambe apambola ba mama nzambe apambola bilenge bato nyonso babenga kabiso bato nyonso otina kata 1000 francs na yo otina kata 2000 francs na yo nzamba kanisa bino comme yeni mama landa kalobi frère Max na otina bilamba pona bana wane ko yabo mama musala bino na otina ba machine déjà tindela ngo na WhatsApp na otina ba machine pona ba fiba ko la couture e bongo yo tika tenzamba pambola biso numéro na biso à WhatsApp oezali et retour ko solo la to tindela pe ba réalisation na biso au monde musa to sala kezali 00243 89 360 77 la bandeli 00243 89 360 et puis 77 00243 89 360 77 wana ezali numéro ya WhatsApp mais numéro to ça il a déjà Alvino Patie wana obenga appel no maboza papa merci beaucoup papa Max merci de ko yaki merci na banonyo stu balana biso na en autre kamano ya ma caméra bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko bakenzamba boy to bye bye